esengo mingi ya kokutana bino lisusu bino bat bolandaka congolokole-news.com na mboka na biso elo to remarquer pona nini place ya matanga ekoma place ya esengo donc mawelongwa ekoma esengo pona nini batu bakoma akokena matanga alati atiki nzoto libanda baokelakisa bachaussure bagriffe donc makambo ebele totuna population batu bakoma kodéclare kolia tina matanga totuna population pona nini makambo wana ekoma kala ezalaka te mais sikoyo to remarqué na kini ekoma toyoka population. Mbote papa. Mbote mama. Na mboka na biso elo to remarqué que na place ya matanga elongwa place ya mawa ekoma place esengo pona nini est-ce que yo pe na quartier na bino o remarqué ngo? Merci maman pour la mutuna. Ikambo to éviter bo sokeza euti wapi so euti pa mindele to éviter. Biso toza ba mike atuka makambo to ebagi onti. Par rapport même à âge na biso makambo mingi kala mingi te hein. Par rapport à âge na biso toza ba mike so monde mutakufi bazo kanga bino bandako. Kangi bino batin bo mona même pas place mutakufi. Ne lelo makambo ekomi koleka oyo to ebite so mokila ngoka ne bibelobi ekomi na suka to so comprendre matanga ekoma na place ya fête mutakufi kutu batenia matanga ne ezali kino bolati noir pona mawa wana no elongwe place matanga ekomi place ya oké il faut lakisa forme olio kino lela mutu yozo ki olakisa ne siko forme bilamba na lati kitoko koleka batu nyonso matanga lemso ebembe lemso ekomi kuna ozo koma deva ebembe ozo boudé hein olati bien makambo nyonso bien ozo ki otala ebembe même pas mawa muke rien et tout ça comprend te mokila ngo eza nini ndeko azu problème akufeli mutu bozo ya wana il faut balesa bino il faut bomela so bolete bomelite tout un problème bosilisi boke bofandi bosali kopana bino bokangi babar nyonso tout ya quartier ekomi ya bino bokomela masanga ti bolangwe ozongi na ndako kutila msupa fosanzi me uti matanga imagine toi makambo euti wapi bino ba congolais bokoma na kokanga mifiniko ba cercueil bokoma kuna mutakufe mobala zolela bino bokoma kuna bozui fungola nkumba ya chambre bokangi pona biloko pona nini bikowelela biloko mowe bon mfiniko ya cercueil na soto tie mfiniko ya cercueil wana ezana ngo banda kala banoko nde basala onso bakokolwa so koko na bango akufi bazui mfiniko ya cercueil bakangi po bapesa bango na fils wana ezana bobokoko ezana lo kala mais oyo kino ekoma kino bofandi mutu soki azobela azana mwa bien na ye ekomi prière na bino osambela po mutu ana kufa po abotika na bien na ye dès que mutu soki akufika les mêmes jours mutu akufi mais tout un problème moi si kuna soki azali makasi te ali bake déjà baboto bafungola ya chambre baboto babiloko nyonso makamyo surtout bakangi chambre bavandisi ye na se babengani ye komo maltraité ye makambo belebele de tout ça comprendre te mokili ngo so ndeni nzambe aya mokili na ye komi na suka tete bango nde pe ba idéologie ngo bango batoyela biso ba idéologie wa mutu akufi il faut kangi bembela musu une semaine il faut zilaka bato ya poto baya or que mutu so akufi biso yebi mutu so akufi dans 2 jours il faut bakundaye beaucoup fanti bembe na morgue pendant ce qui 1 mois pour zilaka bana poto il faut baya non mutu sa akufi soko koya okena même na tombe na évoquer botali tombe na boleli c'est tout au sein au sala c'est pas du faut bloquer comme mutu bola ki sabino watoza na mbongo boya kotala batu mutu akufi bakanga mais pozo négliger donc respect za na ba mort do komisi matanga kermesse bakomisa matanga kermesse tango azoya kuna boye aolinga te matanga balela ngo soki wapi omemba ngo so place moko boye kermesse batu ifuba ya ba kino mona poto aye il faut ba tapage belé ba mbongo kolesa batu donc na ba ticket zo mona kino oye matanga yo so mona matanga ki matanga vraiment boye batu nyoso ba yaki bolie bomeli et puis ba kaboli no mbongo ya transport oso mona
eza ebele bato nyonso bato mbongo bazosa bango nde bazobebisa masolo banani wa bakoma obebisa bato mingi surtout bato ya poto na bana ngola bazala mbongo na bango nde bazoya kobebisa makambo wana respect eza lisusu te bamort mutu sasi akufi 2 jours so botie na morgue baki baenterre ye oli bofandisa mutu so panda 1 mois ça suffit peut-être botie yango week-end ça va po ça va na 6 na pesi bana poto mbote basilika te batika nde mwa idéologie wana tolingi bango mingi malgré bazoyede lisusu te tolingi bango mingi bakoyede kaka ngana oki abeti ngai lomo papier babeti solo voilà biso totinda non tolobi que non il faut pas basala tout le temps bazo comme ça to ba inapte mais ça te que so tolobi bakanga maboko non basala po to dai so pe batiki to dai nga kombona eto pese mbote ça le fait bien concert nga Jackie Wale na petit nga ba Solange bazali bana bazali belé na poto donc na pesi bana poto nyo sumbote surtout bana Nice bango batala nga belé na pesi bango nyo sumbote na lela bango fort. Merci. Ouais, on a remarqué déjà, on a remarqué qu'on trop et puis on a remarqué qu'on est à Kala. Pour tout le monde, on a dit que belé va couper là. Au monde, on a dit non, maintenant on a dit maman bengue bembe bord. Donc tout le monde a remarqué bembe comment on bord. Neni bord on est côté de morgue, on a bord on est côté morgue. Neni bord on est majournin. Auto créer là on va boire, auto créer là on va comment créer bord, va body donc bembe comme bord. Donc bord on va créer là on va body, va jean, va veste pour na goya. Comme il a tandis que bateau va couper lui on a famille on a bana mawa baza bateau to koya to partager mawa na bango ensemble donc bateau vraiment ko pousser ko to bateau bana matanga ba kende mango kuna donc c'est comme il y a 12h30 ba mo lo ba mais bon on est ni ba kuna ngoerni bon on est kenda déjà po ba ya ka biso to ke yebila donc bateau muso ko ya matanga te mais ba o c'est la bateau na bar da bar mo ya ka pembeni on est yinda ka benyalo ya sibo londa boro ana ono to loni. Ça va coûter sur place, donc comment ça se passe? Et ça, la vie se passe fort, donc il faut bien changer, faut bien changer. Donc moi, on a bino ba job beaucoup moins lata, donc so petit forme, comment donc il y a, oui, batama donc et comme on souvent quand la matanga, pour un nid ba jour bonde, oui boulot bonde, na monde que beti na yo, et là en moto, mais jour à matanga, tellement à ma casse. Bon, je suis matanga to kenda na ngoli kolo parce que équipe abe ba mutakufi. Omoni mutakufi so kala muta bilamba o lele pe na bilamba. So kala muta normal mais zate ke so olati bilamba o ya po ya olaksona matanga nde sala na matanga ya vina biso kester donc te neti makamolia na matanga maniti ngana telemela ngo fort. Eza mabisa do mutu tango yé ko partager mawana mutu. Okoya jamais na banzala na yo. Oh non, suba kelo na bord, tango ya boss kizanga na benga bord ndeba. OK. Suba kelo na bord, tango ba ya photo dame, photo sala boye, do mutu akufeli. Ba mo benga ngondo boleli kelema. Do subo kufeli, e onde boleli kelema do bino ne fobo. Voilà donc mais ça ka ba bloko wani comment ça se passe fort. Donc tout le grand moyen musubi so ba congolais quoi. Merci pour Bagisa Boye. Tacho peut-être on est tous ça sincère et pas bien pour les journalistes. Bon ça a émission d'évangélisation mais beauté à nous bateau. Parce que ville à Kinshasa par rapport à la ville musubi so toujours chance à tambula les ala boité. Et d'ailleurs pas trop beaucoup proposer même gouvernement ta gouvernement ko un bonjour. So il corps bika morgue. Bâti qui pour 30 à 45 minutes quand na morgue ne pas payer mususu après au na gamba la mort. Parce que comme même na Sony. Donc mutu avant abimsa ko ndeko nae il faut ça la na mbongo. Or que kokunda normalement ils en ont kaka muto zaka normal okundi mais le comme il faut peut-être beau vendre ça dans notre corps na morgue pour que beaucoup de moyens parce que ce que beaucoup dit na moyen moko boy pas comme c'est kabino bato ko coller sabine oh ya matanga na vraiment et simbité tala kutu tolia kité tala kutu kata fala ke batiela ki donc ba comme juger au lieu boyo ke bato na mawa mais bozo nga basa dépense plus si arrivé que azaki perd des familles. Ou les bons on est des tabana na un bonjour. Mais aussi sinon des millions et des millions pour nous kunda moko pour nous kolomoko. Vous dépasser dans les 3 000, 4 000, 5 000. Et ça c'est une famille wana. Ni nango ba ko hériter après kufa ya moko la bango ya famille. On veut que beaucoup se bango na perte après. Bala ko arriver un bonjour bazota nga esute. Mais tam soso bo tirer bango ta $2000 wana ba ko tanga na bango pe ane esili. En tout cas, bo aider biso bino pe ba journaliste. Merci.
Bon, on a rôle baboya. Matanga, premièrement, tobotami na Kisasa, toko na Kisasa. La réalité, tout le monde a changé du jour au jour. Auparavant, Matanga allait pas à Mawa. Même Teni et Zolak bateau bazana Mawa. Mais le lot échangé à Makasi. Échanger, c'est surtout le plan. Tout comment le système va pro, bakoma, famille on est dans la pro. Il faut Matanga la bangue za ndenge moko boye za likolo, famille oyo ba pro bazate, faisait anase. Et là on a soigné comment ko améliorer ba système à Matanga. Bon, kolia ekota na Matanga na place à Mawa, ba maman na biso tanga makala bande kolia te. Ba osala tout un 10 jours pour mutu akufi ba na Mawa, ba olata te, ba kolia te pour bazana Mawa. Mais le na Matanga comment il faut balia, il faut balata, il faut que dépenser bambonge belé, bilo onyo sur la valeur pour l'accès qui famille oyo. Bazana famille un peu élevée, bien famille wana eza mwa boye. Bon, nyoso wana peut-être na rôle système en mboka pour éviter sa mboka pe so tambola bongo ya ngone pe maka Matanga ezo komande wana. Quelque part pe bon, t'as pas fait pe ala na pe sou na mboka te na ba Ethiopia ba tumususu quoi. Etikala que il faut Matanga ezala po o ya bombaki na ndaku e mona na miso ya batu. Pour place ola tango ezate. Bon, na nyoso wana ezo senga pe gouvernement meka mwa ko tsa liboko a respecter ba wei. Et bimbeza place ya ambiance te et bimbeza concert te et bimbeza place où tu vas kabula mawa moi mawa wana ya o ya kufeli ifezala ba système pe ya ba bar ekota que ceux qui muta kufi il faut que to kuta na bar donc ba tu faut pas mela muto ya biso to kabula mawa na ye famille sa biso donc maramanyo sopé et ça la moins bien te donc gouvernement meka moi mais comme moi, par rapport à Marambe Belé, Azoloba, ce qui parle lobby pour Matanga, et ça bien. Balé sanctuaire et à la société. Terrain à Matanga, il y a balé, et on place sur les Labibembe. Mais auparavant, Bandol la Bimbe Nandaku. Le loba katafal que comment Marambe Belé Belé. Donc c'est par là que l'État, mais comme moi, côté Liboko, Likolo à Makamouana, Bazong Samawanenge Zalaka, qui est Bembe, Ezala Ebembe. Feti ezala feti wana tuko kozonga na mwa nzela malamu ne tozara nango. Donc voilà tout ce que je peux dire. Merci papa. To komi na suka ya reportage na biso. Na pesi merci na mama Gidi Bisengo. Yemtu aza ADG Congo News.com. Yemtu azui ba image o. Na pesi merci na Patrick Nsala. Yende mutu a monter yango. Na pesi merci na bino nyonso bolandaka Congo News.com. Na bosanité Mbote Belé na Christian Disu number 1 Flori Balé Komboso David Olito Laetitia Bisengo na bosanité Fabrice Malita na pesi bino nyonso mbote Paul ambassadeur mbote na pesi bino nyonso mbote mais elo tozobete a CT likamde ya Matanga na mboka na biso et awa na kin mais na ba ville mususu eloko wana to remarka ngo ezala te so to kati na ngambu na Congo Brazzaville au mona makambo na ezala te mais kana na mboka na biso soki Matanga ezali oh na bisibino et comme kermesse bato like bilamba bakrifa bilamba bato bazoya ko dekaena ko lia otokenaki na Matanga ana to lia kite o kutu elo moko te katafar kutu ya kitoko te mais ça place à Mawa bokende ko linga omona eloko cher ou bien eloko krifa okena ngwa wapi mutso akufi donc to respectaka ba wei to respectaka ba wei to senga hôtel de ville et soit vraiment décision et bandenge nini ya kokata ke soki mutakufi à partir ya morgue ba memi ba ke tika e nesika kopema ke ba ya kananda ku baluaka ba salle baluaka ba terrain basala ka ba folie ya komela masanga ba folie ya mbongo eza malamu te oma batu mususu bazana mawa mais ozoma batu mususu baroke kokunda ebembe fo mona bako mata likola mituka donc ça n'importe quoi eza malamu te vraiment to so senga hôtel de vie fata likambu oyo vraiment la pesi bino nyonso mbote to mona ina mbala sima merci.